liloba ya nzambe bomo ya seko oyo bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya nzambe ya mpungutulendo ya mbanza velela na kombo ya nzakomba na kombo ya onyashongo na kombo ya akonga mongali na kombo ya bakota nyonso oyo bakoko na biso batiaki mbele elaka mpona kotalisa biso bosembo na nzambe oyo ekokangola biso butu mpe na moi pamba te tolobaki ete mokolo na misatu ezali mokolo oyo biso totya lotomu mpe topika deja bendele ya kokumisa nzambe bakoko na biso ata bino boyoki bakoko soni biso toyebi tokoyoka bakoko soni te pamba te tokokangolama soki totomboli bolamu ya mai nyonso oyo bakoko babundelaki kasi soki toignore yango pasi ebanda kolanda biso butu mpe moi na bisika nyonso oyo tobanda kozala mawa mingi mawa mingi ndeko na mabota bato babungi nzambe bamipesi na banzamba bapaya ndeko babosani oyo ya bakoko na biso mvuluzi kimbangu ayokeli biso bandeko atindi biso bamesaje na liloba ya nzamba bakoko na biso ya solo po ete bato bayeba nzambe solo mawa mingi ndeko na Kongo bato babungi nzambe bamipesi na banzamba bapaya ndeko babosani oyo ya bakoko na biso kimpavita ayokeli biso mawa ndeko atindi biso bamesaje na liloba ya nzamba bakoko na biso ya solo po ete bato bayeba nzambe. Donc ezali mawa pamba te libota na biso ya loposo moyindo ya mokili momimba babungi nzambe balandi nzambe na soloka mpe balandi nzambe ya bikeko oyo euti na mokili ya Europa depuis le 3/5/1491 bapesi lokumu na bakoko ya Israel kasi bazangi kopesa lokumu na bakoko bwa bango engolobake tokobika soki totomboli lokumu ya pasi nyonso bakoko na biso bamonaki kasi soki totie tembe pasi ebanda kolanda biso butu mpe moi elingolobake makambo nyonso toanda kosala rien ne marchera jusqu'à ce que tokosala devoir sacré elingolobake biso bato ya lelo tozali bilaka lokwa tozali bilaka bakoko promesse ya mbela bilaka ya souffrance nyonso baparcouraki nango balobaki ke ngana oyo tokobotama mpona tosala accomplissement des paroles prophétiques ya baprophète noir donc a biso tolobelaka baprophète noir to mpe basakoli na biso moyindo a tolobelaka baeli te bajosue te puisque banzuluka deja bato mwindu bakumisi bango mingi me babikisi bato mwindu te le contraire bakokomisa biso besclave à tout moment tobi lelo ezali mokolo esengo mokolo ya kokumisa nzambe ya bakoko na biso yango biso tokutanaka na lotomo ya kozongisa lisusu esengo wana ebungaki biso kala ya kozongisa lisusu bondeko wana oyo tokabwanaki na yango uta kala pamba te lelo tozali disperse na toute étendue de la terre 510 millions de kilomètres carrés bato mwindu mosusu baza na Chine bamisusu baza na Japon bamisusu baza na Brésil bamisusu baza na Haïti Guadeloupe Martinique mpe bamboka na bamboka ya bamindele badeporte mpona bakesesa biso batravail forcé totongela bango bamboka nango kasi ezalaki misala moko oyo tozobenga lokola lifuti ezalaki te nde bakoko balobaki ke lokola bosalisi biso misala sans lifuti elingo bake bokosibi baconséquence bana na biso bakoya kuna makambo nyonso bino bokotya na programme évolution na bino emarché te ekozala détruit puisque bino mpe boyibaki donc lokola bolobaki le bien malaki na profite jamais bino boyibi na Afrique to na Congo boke mpona bosala babonheur mo na kati ya bamboka na bino nyonso wana ekobepisama même bana oyo bozobota bakose retrouver que source du monde c'est le Congo dans source ya mokili ezali Congo qui va être central puisque azali na mabombani ebele
tolobaki yango déjà ke kala mingi te awa le 3/11 mois 1921 tokofete fete munene ya mokolo oyo nzambe amilakisamaki na kati ya nzoto ya moto tobengi Mvuluzi Kimbangu. Bakangaki ye na le 13 septembre 1921, condamné à mort le 3 octobre 1921 devant le juge Rossi Wazaki italien na capitaine Tiz. Et Kimbangu wana aibisa bango ke ya une justice, ça veut dire aza contre l'injustice. Na boloko Tizville boloko wana epasukaki, Kimbangu abimaki aloba ye mutu mwindu akoma mundele akoma mutu mwindu na poso te kasi na bwanya na maele makambo to mundele ozo précipité ozolinga ke yo ndo za na lokumu likolo mutu mwindu pe aoza reconi na bolamu to pe na savoir faire naye. Bakangaki su Kimbangu ya balekise na lemfu pe na ngieba toujours na ba Congo bakotie na zamba kisantu bapasoli bana mututi na libumu nde bamonaki cerveau et disparaître mutu bapasoli na mututi na libumu cerveau ezate michopo ezate bamonika poswa pamba na mikuwa na misuni bazwi bafabriquer kuluzu moko to pe croix ya 3 mètres ya nzeta bois noir bazwi poso wana pamba na misuni lokwa cerveau elimwaki bapoza yango na croix na baketelemisa yango na mboka oyo tobengi mbata to pe lelo baobenga mbata kuluzu kasi molili ekotaki mokili mobimba toloba yango chaque fois kino na Kanre Diaf na Matadi nzoto wana Kimbangu alimwaki na croix le 6/11 mois 1921 aseretuvaki na Kinshasa kuna na etando ya Matadi mayo andobike Kimbangu nde mutasekwaki soki yo mwana loposo moyindu ozocha tembo ozolobaki Yesu mutasekwaki tembe kosila puisque tokozela Yesu bozokumisa bozopesa lokumu butu pe moi asala pona bino mais soki asali te elingi kobake bokozonga toujours onzela ya bakoko na bino. Kimbangu azali nde mobikisi ya baindo, Kimbangu azali nde mosalisi ya libota, Kimbangu azali nde mobikisi ya Kongo. Bakangaki ye na Mbanza Ngungwe, bakangaki ye kuna na Lutendele, bakangaki ye kuna na Ekafela bakangaki ye kuna na Mokoto. Kimbangu atikaki bilaka Kongo, Kimbangu azali nde mobikisi ya baindo, Kimbangu azali nde mosalisi ya mokili. Bakangaki ye kuna na Lubumbashi, bakangaki ye kuna na Mboka Kindu, bakangaki ye kuna na Kisangani, bakangaki ye kuna na Manyema. Kimbangu atikaki bilaka Kongo, Kimbangu azali nde mobikisi ya baindo, Kimbangu azali nde mosalisi ya libota. Elingo bake soki tondimeli nde tobikisami, mais soki tochetembe pasi kolanda biso ti tokondimela bosolo oyo elekaki na 1921 bamate motinda mina Nzakomba yaki asaki misalo emonanaki mpwasa, kasi tokoti na ignorance par rapport ya enseignement européen. Tobai déjà que l'enseignement européen eyaki na kati Afrique na oyo tozoko benga lokola 1912 mutu ayaki na proclamation ya enseignement européen na kati Afrique eza roi Léopold II. Kasi ntango ya kufi bana kasi na ye bazwi yango baprolomige basali école primaire ya urbanisation. Ça veut dire bango baye balobi bakuti biso na vie rurale na urbanisation, balongoli biso bakuti biso na vie rurale, balongoli biso na vie rurale bakuti biso na urbanisation. Après baye kosala école ya second degré ya cycle d'orientation. Oye bimise biso ba professeur, ba président, ba gouverneur, donc ba titre tout auto dondo en Afrique, eza ba titre mo boye ba bambi oka ya monyato. Eza kana ngwe le auto étiquette ba ko nango baza na Europe.
bango nde bazozwa plafond ya suka ya basalaire mondial. Kasi ngai sikoyo na yo tobotami na bilaka ya kimbangu wana toye sikoyo ke mwana Kongo ifo bando kozwa salaire ya bomengo na ye. Objectif oyo tobotami na ngwa ngwa puisque toye na basekret ebele tobike toye na lutte contre la pauvreté mpo Kongo ebonga fo tosala bilanga. Totika osala kotelengana kokumisa Yezu kozela Yezu akoya te fin du monde aza te puisque bakoko bayeba Yezu te. Mais balobeke développement na biso ekoya soki to contrôler territoire na biso monko. Toza ba européenne te ba ko soki ote congolais ozali troisième na coton. Bon yo moko étude faite na yo osali yango wapi. C'est que mutu mwini na patrouiller territoire na ete mais information to ya zotambo nango ezali ba information o ba cotiser ko kotisa par l'Union européenne na ba enseignement moko fraudeuse to pe na ba enseignement moko ezali triqué. Quand on dit que mutu mwini na kati ya Google aza programme monté oyacha eza sénégalais eza togolais eza camerounais eza nigérien eza sierra leonais eza la égyptienne o ba noir ya kala eza la o tozo ko benga lokola ba bouditien o tozo benga lokola haïtien batu mwindu tout ya monde tout le monde a proclamé programme monté na kati ya Google to pe na internet ba programme tout o bozo tanga kuna. Mais ça va programme, il y a démagogie au monde impliqué na kata mituna bino pour abungisa bino logique des affaires et la réalité onzambe a parcourir qui na yango kat na bondeko o ya tongaki na bakoko na biso somoindo. Alors da bibiso skoto botami pour na to discuter na toute l'étendue de la terre to tchali comme na réalité na ngo nyonso ezalo clair. Soki Yesu ayaki bato ba beta makambo ya Yesu ba yebisa biso ayaka na date nini akufa na dati nini asekwa na dati nini. Soki ya so Yesu ayaki tokoluka to contrôler ba témoin Jéhovah na ba catholique to tuna ba monde mino ba catholique bolakisi Yesu akufi na croix témoin Jéhovah yo lakisi Yesu akufi na poto. Ça veut dire na bino mo bato boyela biso Yesu boyebi Yesu te ça veut dire fimbo akekele kotambola